Mbote na babonné nyonso ya Pedro Production Grâce TV. C'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1 Boma Matadi Mwanda. Donc tongo ka na lingaki na solo na bino na tongo lelo déjà partout message circula qui soso qui tina 2000 francs 2500 congolais carton moko ya soso na $10. Déjà pesi panique na kin mais sauf que batu belé ne sika message etambolaki bakitisa babiloko. Vous pouvez comprendre que na ba wenze mosusu pe babiloko kutu mati lisusu komata. Donc il y a wana tozobelela lisuka na bakonzi mboka. Il faut service moko vraiment ezala makasi pour que kota un peu partout pour population asepela nenge elongo bani. Et puis to bosani pété soso ekiti soso lia mana loso. Et loso oké na ba magasin belé. Sac ya loso à $25. Donc babiloko nyonso il faut qu'il tape au peuple congolais à s'écaper nenge souci à mokonzi mboka ezali. To bosani pété loi moko esalami apo na dot $500. Donc marambo ya boyene ya wana population e banda kozela mutu nyonso aza na mesure ya obala. Donc tozaka ka boko ba s'abonner à chaque fois information comme biso pe tozanga te ko comme c'est la bino. Donc loi wana vraiment ba député to pesi bino longonia bo me mango tina suka petit na moku talobaki ya banda ko s'attendre que mambo libale za lofele. Donc déjà avec $500 mutu tout et que soit dans la COP na ya bien marambuto vous allez bien. Donc malembe politique ya ba warrior vraiment ya wana coup de chapeau merci na mokonzi mboka, merci na gouvernement na yo. Donc toko bara nengwana tokena bango tina suka.